Ondimaki makambo na yo donc non eza accord mo ezosalama fo batindela nga mbongo mpona sine papier mona yaba bon napesela po esala bien napesi batutu bambote njungu toza na artiste moko kombo na ye Damson nayebi te so boyebi ye aza pe na masolo na yo arena kuna bazobelela bafanatike oyo baza na position ya malunga te bakende kosoutenir ye babengi bagolwa babengi bakofifil awa bango baza so na baartiste na bango te bakomaki na Aya Gola baye na Gims Gola Damso Gola pe abimi 16 zela pardon coach fongola micro ndeko coach mbote oui mbote namonaka olobaka te soko mati okangi kaka micro yango na ngai nayeba soko opena olobaka oui nalobaka nanga ta moyi ok tozoya pa na yo 16 tozoka na bandela papa toyoki artiste moko abimi susu soki akobeta yo arena combien de fois komona ye soki Damson bato babambie déjà Damson Olomide bamosusu babambie Damson Gola bandeko bokende kosoutenir ye bino awa boza association ya kosoutenir secours catholique bokende kosoutenir ye ana posa na bino. Je pense que tobandaki na Aya Gola tokomi na Gims Gola Damso Gola pe abimi ndenge moko ezalaki Aya Olomide ndenge tozalaki pe na Gims Olomide ndenge pe tokomi na Damson Olomide bokende kosoutenir ye na esprit moko ya bien ana posa na bino yango nga na mati awa pona yebisa bino aza vraiment na posa na bino. Comité de soutien secours catholique bino bazobela bino kuna bokende kosoutenir bango bokende soutenir ye pa na posa na bino. Bon je pense que tango nyonso na lobango njungu tant que tozana 2026 na ebisaka bino muto babundisaka mingi na Congo eza Fally Ipupa. Bercy na ya beta ki je pense que ça Bercy bomona ki combat ba combattant babima ki libanda po ba bebisa concert na ye mais simba ki kaka yango na babengi ko ke artiste aza kombati ezalaka te ozangi ba visa na yo ye no naza kombati non boyebi déjà na olobela nani visa ezalaka komba mutu te visa eza makambu respecter ba principe sala ba démarche na yo bien bat ba ozo ba visa visa etikala kozala komba ya mutu te mais komba eza one bazobundisa artiste moni batie ba pine baboya beta yango nde babengi komba. Je pense que bato bolandanga bien komba ezalaka te ovandi moi je suis combati pona ba visa non visa ezaka komba via mutu te respecter ka ba principe ya Schengen pose wa visa na yo esprit ya bien mais komba eza otomona ki na Bercy wana bato batie ba pine balubi bakobeta te ba mère ba plante bunga batebele bazoka mendu le beta. Mais je pense que yango susu ba bandeli susu balingi baya na Stade de France ya Fally Ipupa nga ata nazalaka nanga fanatique na été mais quand même aza rwandais te aza congolais ya en plus azo beta double Stade de France au Congo congolais mona sala tende ko na ngai comment tokozala pe mitema mabeti na niveau aza rwandais te soki c'est vrai kaza rwandais botika yake ndata na Rwanda kuna ala tane drapeau Rwanda poto ndima kambala moko sikoyo bofungola matoyi au message pona ba combattant na suksa wana ba combattant na ebi bino boza déjà ba mikolo bokomi na âge ya ménopause bolandanga bien na boyi bopesa ba artiste congolais raison po ba fanatique na bango ba koma so ba osala débat e koma ba combattant bakanga musique série moko boye yango artiste na biso akoma na retard ba combattant omoni ne ba obunda boye tika ba bunda ti 2028 toye bakana za grand artiste na bandela ba combattant botika bango babunda nde babunda na ndule moka che double stade moka che boy botika bango babagare boya ko katela ka bango te odiza bavanda ki po ba artiste musu bakomi ko diembela nsima na bino ke
bino be ofandisi bango po ba artiste musu ba koma na ba retard pena ba fanatique na bango ba koma kozwa raison koloba keno ata na débat omona no disa ba combattant nde ba bino nde bokoma neti mo sport na bango kwa botika bitumba ngo ndenge ezokende boye ba bagare na suka nango tokoyeba nani aza grand na Congo po makambo ya ki grand OP to lembi yango njungu ti 2028 photo bimisa bila ya grand artiste ya Congo po to lembi makambo kombata tika bango ba bagare ne place wana tokoyeba grandeur ya moko na moko to boyi ke boya boya ko bebisa ba makambo après ba na ba fanatique na bango ba koma koloba kino ba kombata ba kata musique nde esala artiste na bisa koma na retard ya vie quoi to boyi yango makambo ezebele na Congo kuna fo boke no bongisa bino bokangami kaka na makambo ya musique makambo ezebele na Congo boke no bongisa makambo ezebele Congo baloba kike ko koma Allemagne menezo koma Allemagne te ezo koma pire Botswana ça dit bokende ko bongisa na no Congo wana ti omona wana botika makambo ndule botika bango ba bagare ndenge ba okende ka moko atie de moko atie moko so ti bo mona moko katani botika bango bakende. Alors message à suka you are na kutu déjà na moni basomba ki yango somo nani basombi yango condition ba pesi so ngo beta kuna faut beta 3 fois 5 fois na Congo parfois artiste moko ko beta ngo 2 fois 3 fois ba miso je pense que bo beta te bon ça la bien na lela bino fort merci Ok, tenante, continue le merci seulement. Jungu pardon sika ok na biba Pardon, c'est bandela eloko wana olobi combat moto eza ndenge nini pardon. na bandela partie nini pardon Artiste eza ndenge nini. non combat ya artiste bon na bandela basengi na bandela partie o naza clair combat ya artiste eza oto omona na miso artiste batie bapine baboyi concert ebeta ezalaka visa te visa soko ke na ambassade sala démarche na yo bien ozwa visa na visa za combat via mutu te yango ba serbo koma ko sambelebele nzambe bakangi vi na nga na famille visa za la combat mutu te bongisa makambu na opozwa visa na alors combat eza auto omona wana artiste sa combati ndenge babandi pe na sa défense bo okomona bango ba yana ba pine même ekosima nango te soki boko combattre fali bokene pe na ko arena bo combattre pe faire egola poto mona ke vrai combat. Alors pour moi botika bango ba beta ba bomana ne ba okena peut ko sala bila nana nga za grand na Congo po nenge ba komo kene moko de moko de mo timo romona moko katani botika bango ba bagare po ba fanatique ba zo raison te ke bo vanta bango na ndako diza 16 wa yo tu le ba encore il arena lobby pour beta kuna il faut aux capacité beta c'est long bocha na munene c'est lengi pardon lobby c'est long na yokeli yango mais ça bon moi ta kuna besi c'est lengi comme excuse code 16 ouais vraiment te wewe loba kwa yo vraiment maloba no ya maloba ya suka lo ndeko rifa zela to zozo pa yo peto yo gani ngolo maloba suka na moni magicien wana merci Dieu alors magicien to zoga yo ouais bonjour à tout le monde bonne année kaka. Pesa kaka. Na meme gato mwana yango na kanga micro. Pesa kaka. Bonne année Nabino. D'abord première chose c'est par rapport ya ba hypocrite ba congolais. Il y a soi-disant anti bato balingaka anti valeur te bato bazala contre mafinga. Bino na moni photo banana na bino. Parce que bino boza les plus dangereux na makambo ba hypocrite o bozalaka soka ka mafinga uti côté moko boya le bolamuki mafinga eza bien te na musique mafinga eza bien te na musique soit disant bino bato bo défendre soit disant ba valeur alors que bino boza pire que bato ba finga kana parce que bino boza ba lâche
Moi, je préfère Alexis Wech qui porte ses couilles, il vient, il parle, il dit ce qu'il pense. Vous dites pas ce que vous pensez. Vous détestez Fali, mais vu que vous n'avez pas de couilles, vous n'avez pas de coronesse pour dire clairement que non, Tolingara Falité, vous passez par des chemins, par des vices, par des trucs bizarres. Parce que tant que ba fingaka Fali ou un autre artiste en musique à Congo, na mona ba live a boy na niveau hein? Na mona ka Congo ninga na ka boy hein? Bizarrement qui radar na bino ya ki anti-valeur, soka commis de l'autre côté, ali radar ne comme les lamakasi, et comme les lamakasi on dirait babomi mutu. Ça, c'est de l'hypocrisie, mais Dieu, boza ba lâche na niveau moko, vous êtes une lâcheté sans nous. Parce que quand moi, j'aime pas quelqu'un, faut le dire clairement. Faut porter vos couilles, soyez des hommes, dites qu'on n'aime pas Fali, nanana. Raison est alibino. Mais soyez des hommes et dites la vérité que vous n'aimez pas telle personne. Parce que quand vous vous plaignez que, ah, bazo finga mikolo, bazo finga ceci, c'est là. Fali, il a 12 ans. Fali, il n'a pas de femme à la maison. Marc aussi, ça comme déjà na âge à robota. Fali peut être coco aujourd'hui. Keina, ils sont déjà dans l'âge d'avoir des enfants. Fali, il peut être grand-père facilement. Mais que ça arrive côté Fali, ah non, et comme il critique, ah non, quand ça arrive côté Fali, ah non, comme il va qualification, beaucoup pour détourner l'attention juste parce que vous êtes hypocrite, vous êtes des lâches. Et en plus de ça, non seulement vous êtes des hypocrites, vous êtes des lâches, beaucoup mis sur un système qui est, il y a qu'à soutenir ceux qui banani. Eh, faites ce que vous voulez. Bon soutenir Mutubino Bolingi. Mais bino ba lâche loko, la bino ba hypocrite loko, la bino, tozala la bino toujours vigilant. Et on viendra toujours vous rappeler que vous êtes hypocrite, vous êtes lâche. Et puis, boye barango, buzoba o esala marana Congo. Tout ce qui se passe au Congo là, ça va rien impacter na carrière à Fali. Alexa ko finga ba musicien na bino ya Congo banda wendo ti bébé chanda et ko changer le ko monter na carrière à Fali parce que ba makelelo bozo ça les ba makelelo vous faisiez il y a 2-3 ans. Ah, fallait memeli bato ma finga bizarre, ba ko bomela e carrière, ba ko bebisela e carrière, ba ko sala. Aujourd'hui Fali il est en train de faire double stade de France. Ça dit déjà vos analyses et vos trucs que vous faisiez à l'époque, bah analyse dans nous à l'époque où on était à Bouzo, bah tant fallait appeler ça bah visa, bah oloba ga baby ça fallait sur carrière, sur nini, Bouzo bah na Bouzo bah. Ça dit bah critique na bino ya Congo wana. Ibaka Bouzo bah na bino bah oloba fallait s'entourer na banani. Ça va rien changer na carrière à Fali parce que bah Congolais à part hypocrisie vous pesez rien na carrière à Fali. Il y a que les warriors qui sont là pour la carrière de Fali. Oh, botikali boza rien. Bosa la ba émission. Bolo ba ke Fali zana batama finga. Faites ce que vous voulez. Ça va rien changer dans la carrière de Fali. Ako beta ba double stade de France. Ako continue ko zo ba trophée minene. Ako continue ko sala balbum et l'équipe balbum ba congolais nyos on a succès. Que vous soyez d'accord ou pas, que Alexis insulte ou pas, ça va rien changer dans la carrière de Fali. Parce que hypocrisie, à niveau d'une lâcheté, il n'y a pas plus sous-homme que vous. Il n'y a pas plus sous-homme que les gens qui n'assument pas leur position. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu n'as pas le couille de lui dire en face, vous passez par différents schémas pour trouver des trucs pour baisser sa carrière. Mais beaucoup qui sa carrière n'est nini. Quelqu'un qui a fait 20 ans de succès, vous allez beaucoup qui sa carrière n'est nini. Quelqu'un qui a rempli des stades partout en Afrique, qui a fait des tournées en Amérique, qui est allé jouer à Dubaï, en Asie, partout où un artiste peut mettre les pieds, il a déjà mis. Quelqu'un comme ça, vous croyez qu'avec vos trucs de chronifoite de Congolais, là, vos émissions, vos lives qui sont regardés par 150 personnes, là, vous croyez que c'est avec ça que vous allez baisser la carrière de Fali? Mais Bobandi, il bon, la mitouna bino. Je pense que les Congolais, vous réfléchissez à l'envers, vous, en fait. Et puis les combattants. Pour moi, les combattants, Kanabango, ils ont déjà réglé. Oh, ceux qui viennent là, je ne sais pas d'où ils sortent. Il passe à la télé, il se prend pour je sais pas qui. Combattant leur cas, il était déjà fini depuis longtemps. Il faut même pas les calculer. Oh, bazo yawana, bazo loba lobana. Ça, c'est des tintins qui ont rien à faire de leur vie.
Eh ben voilà, il passe à la... Bakomata, vous déjà to gérer d'aka na bino banda kala. Déjà, Betama, c'est déjà fini, on est passé à autre chose. Et puis ce bonibo ya lisusu. Oui, le bon, toko rebeta bino, toko rebeti bino lisusu. Et puis fali bon matabo qui t'a double stade de France, et ko betama, et ko le kitoko. Juste ba hypocrite. Vous là, les hypocrites, on va pas vous lâcher. Les hypocrites là, on va pas vous lâcher. Soi-disant, vous défendez les bonnes valeurs, vous êtes tous des menteurs. Vous défendez pas les bonnes valeurs, vous avez juste la haine contre Fali. Vous avez juste la haine contre quelqu'un qui est en train de faire l'honneur de notre pays. Donc, Bozalanase ba combattant, bino daka na bino eza déjà, to réglant déjà. Donc, Oazo Tchamakele là, je sais pas c'est qui ni d'où il sort, le warrior, on s'en fout. Juste ba hypocrite ba linga soi-disant quoi câble Alexis soi-disant nini. Pour chuter Nzungu, bo remarquer loko moko. Bato batikala kana likambo na Fali apesa bato ana ba visa. Yangwana ba sosaka bato ana na Fali. Mais tant Fali a la vidéo tant wa yebisa bato ana ke. Bolobela bato nyonso na égalité sans kofinga nazana besoin ma finga te. Wana bolobela ngote. Quand ils ont fait communiqué officiel pour dire que on se désolidarise de tout ce qui est à côté sans qu'il soit officiel. Wana bolobela ngote. Mais bokanga makaka atindela bango visa, c'est qu'ils sont associés à eux. Mais allez vous faire foutre au bout d'un moment. On veut pas des hypocrites, allez vous faire foutre. Vous êtes content, vous êtes pas content, c'est la même chose. Vous êtes content, vous êtes pas content, c'est la même chose. Fali restera toujours Fali. Oh, Alingi, te ko changer le côté. On va venir en France, on va faire double stade de France. On va aller partout où on veut, on va jouer des stades. Bon matabo kita, Alexis Afinga te, les chronifuati, les haineux du Congo, vous allez rien changer dans la carrière à Fali. Pendant 20 ans, vous avez rien changé. C'est pas aujourd'hui que vous allez faire quelque chose de différent. Donc, restez bien tranquille. Churambo Mayo, Liboumune Tonda Nyewana Zana 18h Lokotao bien. Quant au reste, vous inquiétez pas, on vous y. Le live, le job, on a un live, hein. On a un live.